Maman Mabolin. Mabolin. Bababoué na ça check. Boyo kit ba audio bo moni. Mabolin. Atambolis botala mutake poto pas même 6 mois. Atambolis 50 ndaku. Tangu na bandako yebisa bino tangu nani centimetre aye awa. Na ye sabino keno ezaba jebo changa tembe. Tala nenge fisi wa bimi koku. Nzoka de Karina centimetre. Bazala kana bango na minito ba anda kumoko. Yanga bokoma le meka ba bijou. Karina yo zaka na bijou. Yo na bijou ba oyiba yo. Yo zaka na bijou. Toke ne pas songe pai Karine ngana mona yo atana bagi ya atana bagi ya fiançailles ya orte. Kongo tek TV ya siba mutombo. Kongo tek TV ya siba mutombo. Ina yese na Kongo tek mama ya siba mutombo. Bana poto check TV babi check TV toujours. Ata na bino ezaka des sites. Fimbu check TV mais Tokos Maning de John Tokos bo s'abonner bele po wana zelo na bino mo bo senga bo maniki oso zela nini. Ndenge na lobaki ndenge bo promettre nga matériel nazo zela ba caméra nazo zela machine nazo zela ba micro. Tokos Maning de John Tokos bo s'abonner mais si ko to na check nanu ya si bo muto moyo mo leader moi muluba ya pembe ya Brigitte Savané maman na Chancel. Quand on parle de Chancel on parle de confort quand bino bobika goreti louvezo balobi madame balobi Belinda Diaké c'est moi c'est à pembe madame o kokete o kokate. Ba menace no ana pamba Dieu est vivant. Attends ça likamata boyeboy. So bata mokili ba kokite Dieu est vivant. O koka Belinda Diaké c'était moi ça pemba kota ngungi nanda kute Belinda Diaké c'est maman Anto moi si naturel. Ça fait 22 ans na Jansi. Ya Jansi ba sekinga babi na suika na S8 Jansi te la ko somela na S9T. Na yebi ke iseka awe la na S9. Po et pas ya Jansi te la ratarate na restaurant de play. Maman Mabolin. Bababoué na ça check. Boyo kit ba audio bo moni. Mabolin. Atambolis botala mutake poto pas même 6 mois. Atambolis 50 ndaku. Alalia to compter 50 ndaku. Tangu na bandako yebisa bino tangu nani centimetre aye awa. Na ye sabino keno ezaba jebo changa tembe. Tala nenge fisi wa bimi koku. Nzoka de Karina centimetre. Bazala kana bango na minito ba anda kumoko. Même ba voice on ezaka jena bango abi obando bimisa ba voice pa lobela kayo. Bozo tala nenga potabino tellement ngai. Merci na ba on so ba nga prophétesse. Qui prend vita. Jonathan Kadima na lela yo. Prince Babia na lela yo. Lembatabe mignon. Babi mignon. Balobi Angola Coco Ingila na la chonnette chez Maman Dora. Babi ba osali boke à lokese. Bobi lokese, li boke à lokese Coco Ingila kendo lia chez Maman Dora na la chonnette. Loba na Manik de John. Ma okuta di pana ye moko Dora. Balobi ya kafuz. Moi c'est mwindu siko na suke ba métis. Ah kafuz. Vrai chéri. Ya olobate na la chonnette chez Maman Dora. Ko lia ko mela. Coco Ingila. Mon pote. Ata ba olo babi moi si akoza na nduta te. Yo na nduta basalite ofinga koko kwa afia bio. Mabole alali na 50 ndaku. Si je na biso lelo za mabole 50 ndaku. Akia watongi. Nzokande atongi ti na banzinzi ya poto. Atongi ti na bampese ya poto. Vous pouvez imaginer mutu ya nenge wana. Tangu na banda koloba makambu ya Karine. Boloba na jalouse.
Lelo bobe inga prophétesse. Moni kena ki panvita. Bomoni kena ki panvita. Goreti Louvuezo. Bandimi. Maman Anto, bandimi. Iseka madame na palmarès bandimi. Babi vient nga di Pépé Ngouissani. Les beaux garçons. Balobi Guilhem Aïndou, le parrain. Le mannequin de Paris. Il est toujours là. Parce que bisous to zala kana bato ba pesa ba conseil bien yango to dérapakate. Ba bengani bango na Gabon be leader na ngai. Gabon tombé, Cameroun tombé. Oh ngai ngai. Est-ce que vous avez en considération na victime sous les Kaoka Parzouri à Zouzou? Coco Dilasso, Opéra. Balobi tozo kena bango kana système ya contrôle. Tozo contrôler bango na dauphin na sima je calcule. Makambo e ya matata. Bo kokate, bo pola, so bo loba, bo bozanga soni. Yanga bo comment le makamba ba bijou, Karine yo zaka na bijou. Yo na bijou ba oyiba yo. Yo zaka na bijou. Toi qui ne pas songe pas, Karine nga na mona yo atana bagi ya atana bagi ya fiançailles ya orte. Nga na mona okana manzanza. Yo comme na poto yo comme na bijou. Pona ni tango ngo ke ne poto ka soteka ba bijou na to futa bio ke poto ke na poto clan de poani. Sony, moi si ya Sony. Yo il faut que au sala de délivrance na kati oseya po milimo et le kebele so sala de délivrance na mokile fu de gadara kutu Yesu akosaki. Ozana 50 familles mo le fou de gadara za na ntoto na po oyo ke ndako ba yambi oke ko lala na mkolo ndako wana oyo benga ki ser na yo otongi Paris mobimba baki mission na Belgique oke sou kotonga boni bo changer change toi ma chérie. Oh maman no sambela. Maman na oye moka sambela ka ana fono. Mwana ana fono, maman ana fono. Maman comme Marie-Louise a comment benga so jetri. Boza famille nengeni. Famille désordre boy. Hein? Sony. Oyoka Sony te mbumo oyoka Sony toboka et toboka oto zaka na ngote. Tala ba audio. Okomi kofinga mamimi wana Sony te muto alesa yo kasa lobi na ya osobilo ono pa na isi yo mwasi atembe kendo zwa osuka mabe luka nzambe bana poto yo bomoni ke mani ki asambela ka na elobaka na bino vérité et yaka na escalier Karine lokola yo binga ngana jalouse nzamba ko lakisa vraie face na yo. Nzambe alakisi vraie face na yo qui tu es. Demo kutu azaka kitoko na beauté bele yo penda na yebite. Nisi faire yo kata mawa yo te muta sanga mawa lokola yo mutu alongola Sony lokola yo mutu oyo penda asaka batu mabe sans culpabilité. Comment tu peux développer l'état d'animalité dans ton corps comme ça, une femme en plus de ça? Hein? Comment tu peux développer un état d'animalité comme ça? Tu es un animal. Hein? Tu es un animal. Et ça a été, change-toi. Bababi n'a pas ce conseil. Change-toi. Si qu'on va dans nani, oh lukamo kilinayo, oh lukamo kilinayo te. Oh, alors, hein? Tu es là qui a parlé, tu parles trop. Tu es trop loquace. C'est pourquoi tu as trop de problèmes. Et puis, le bama kamalam te. Le akamaka. Nani, wadol, ana sidate. Nana boy, ana boy. J'ai ana omoni. Baba ndako la nona sima. Baba moni nde on sali bango. Nga oyo la bama wate. C'est lui qui tire par l'épée, mère par l'épée. De longa nana l'aise. Nana l'aise. Na fay nanga. Na sali tokos nangai. Ezalaka nango wana. Mais o ezaya kende ya tokos, o Manique de John tokos. O peda ya ngamoko avec Jonathan Kadima, Jennifer Milo. Na pointe ba na CC. Ba R9 l'imbattable ba zawana ba manager. Toujours manager toujours tout zawana. Bis to kena sur le système mbembe. Donc il y a un système en bembe, mais moi qui les bête à vitesse parce que ngana
Talis. Hein? So talité. Otala na kata wese. Otala na kata wese otala. Otala pa bo ba finga nga bazato fungoli téléphone. Otali. Na sepela na bino mingi bato linga nga te po otala nga makasi. Otala nga makasi. Viens nga léance na bakine, viens nga léance na bakine en tout cas. Maman Anto na restaurant de play chez Jacinthe là. Kolia komela. Café zaka moko na Belgique chez Maman Anto. Babi Jennifer Mbilo. Hein? Jean de Pierre Badia ta noble. Babi Junior Okito. Motema ya Mireille Okito. Camarade ya Yvette Motema ya Zamalek. Maman Yvette, yo bakina bien Maman Yvette a obona yo ozanuka Yvette. Na oze ale date. Eh? Na oze ale de. Pona obete lango de atolo Maman Yvette a otinde la nga ezo ya po ratate po nga fréquenta ba madame 100% bandal na bosani binoté. Eh? 100% bandal na bosani binoté. Hein? Na bosani binoté 100% bandal. Venanga jibe kumaluta les pétroliers de Dallas qui venait de perdre sa maman. Enterrement c'est Salamaki donc merci beaucoup mon vieux même oye qui chasse au moto mon unité mais ngai natal la nzambe donc pour moi la vie c'est comme ça. Babi Mimish Matingu moi si ya kitoko ya pembe. Ah non cette fille là elle est jolie. Ah kitoko. Ah kitoko mnyo sokuta na bano Matingu ah kitoko. Merci beaucoup na linga bino mingi. Boye bisama bolé a changé. Merci Nabilo Nyonso oyo bobengi ngai prophétesse. Makam Nyonso na loba pona Karine Salami. Tout est salami. Et loko moko eratete. Et loko moko eratete sikoyo. Awa sikoyo asali yango na poto. Bolo banani. Mani ke mtatinda kiye. Bolo banini. Po ya benga na mona mama moko boye veuve mo boye rata. Yo no raté ya. Yo no raté mon. Ozofana na mboko za leste. Na Kishasa kutozaki ata les. Kishasa pe mpoto pe ko Kishasa te basi ba ebisi yo. Babi bima na balabala batala yo. Bima batala yo sala bando kenda poto nanu au sala direct te ata na Château Rouge oh na Tour Eiffel net baninga nyonso nanu sala te vient nga mo pa okuta kei abeti concert na sali showgaze na hein Chevalier Bantou laisse-moi t'aimer wana kokango te po wana pena mata lokola choko pourquoi ne loko wana te hein babi je calcule kalate bozo clip kalate tozala wana na bato oyo bazo baza na ba arrangement ya makambwana to tout na bango qu'est-ce qui ne va pas ndeni clip e umeli boye je l'entends di ma secret d'amour moi na ba maman babi Mireille momene na Italie na bosaniti mambuta de moi yanga ya pasi pe ya bisengo Elisabeth Mayangi Mambuta. Na vie linga ozata na mutu moko ozanga mutu opolo nzinzi. Mabeza na bato mais na ebité Karine oza réincarnation ya nini na ebité. Rihanna wala baza réincarnation à Lucifer mais na mona ngwe pa na été. C'est une fille douce. Azaka gentille. Mais yo penza na ebité. Lelo comme tanga comme fali na munono na ndeni awa te place ya te on peut parler de tout le monde mais place ya te yo place ya te eh nanda kuna bino kuto sumbi opakoli nieti na ba mir opakoli nieti na ba kopo na basani otiki solo kuna ozotambwa na banzinzi na yo lingi na banzinzi na anani obomelo bango o biso tozala ba insecticide te wana esimbati tika na yo ba ironie wana zo lingo sala wana ba ko benga na zo benga na zo luka ba apuya na zo luka ba nini wana na ebite nga pa na lo ba ngo pa na lo ba pa clair et net so ba lingi pa na ba longola nga na victime so Karine ba confirmer na victime nga longwe po yote penza
Yote. Yo faut bali mission na musika. Mais zalaka kuna kotanga kombo falite. Kotanga raté. Oleki saki déjà kotanga raté. Mais nga na seki mingi. Senti. Na seki na fifi. Fifi obete itolot. Otamusi senti partout. Na voiture na yo comme chauffeur na otamusa ke partout. Moni Sonia oxio. Yena Karine bazalaka na bango. En bon terme batikala ko so na te basolaka bien. Tala denge basakay na bino. Boke mbang ko sala, boke boke mbang ko conférence de presse au salele makambo ebele. O kanta ka ozwayo. Komodo. Ko tule a passer. Na linga bino mingi. Merci beaucoup. Ici, c'est le corbillard qui va transporter la dépouille mortelle du Sphinx de Limité, Etienne Tshisekedi Mulumba, qui s'apprête donc à quitter le stade de Martyrs pour l'aéroport international de Ndjili. Vous le savez, Etienne Tshisekedi Mulumba sera enterré à Kinshasa le 1er juin et c'est demain, jeudi, que son corps sera rapatrié à Kinshasa. Donc ici au stade, vous le remarquez, tous les préparatifs, c'est le dernier réglage. Tout le monde est en train de chercher à mettre le dernier point sur ce qui va être les obsèques de Etienne Tshisekedi. Vous regardez le drapeau, la décoration, tout est bien fait ici et bien fignolé pour permettre au père de la démocratie congolaise d'être enterré comme il a vécu. Nous avons pu ici rencontrer l'artisan, celui qui a pratiquement décoré ce véhicule. Bonjour. Nous sommes ici au stade de Martyrs. Ce véhicule est prêt pour la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi. Oui, vraiment, c'est un grand événement en République démocratique du Congo qui restera dans les annales de l'histoire. Donc tout est prêt, il n'y a rien à faire. C'est prêt pour le départ à l'aéroport. Donc il n'y a rien à faire. Vous le remarquez, chers téléspectateurs, nous continuons à poursuivre notre randonnée ici au stade. De l'autre côté, il y a la stèle métallique. Etienne Tshisekedi Mulumba, vous le savez, est mort le 1er février 2017 d'une embolie pulmonaire. Il a fallu 2 ans pratiquement, pour accueillir le corps d'Etienne Tshisekedi Mulumba. Comme vous pouvez le remarquer ici, c'est la monture métallique, c'est là que le corps d'Etienne Tshisekedi sera donc exposé. Depuis le stade de Martyrs, Robert Ndaye pour la RTNC. Voilà, madame, monsieur, tout est donc prêt pour demain, jeudi, comme le dit Robert. Tek tek mama, yasima motombo.